Yabino ndeko yeyo ye lisusu. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Moye kolipe molakisi. Mwana oyo azali mosali molobeli na ye yeyo. Lumière Kambulu. Umbonde ya toj mokolo malamu na biso banso. Merci na babone na biso. Merci na bandeko banso oyo ba intervenaka na ba video na bango. Na kosenga na bona ba s'abonner te bo s'abonner massivement na chaîne na biso. A biso tolobaka eza école. Awo okoyekola, awa ope okoyekwisa. Nazo senga na ba oyo nyonso bazana boyebi pe susu lokola biso to koleka biso to na biso boya na boyebi na bino pona tozozela bino awa moto nyonso aza welcome. Awa wa toyaka ko répondre moto te. Réflexion toyaka pona ko pesa boyebi to compréhension ya moko na moko. Ezate ke ngana ye nazo tagete lemsusu frère songolo be ser songolo te. Ngana ye kopesa compréhension nanga. Na ye kopesa boyebi nanga. Eza lokola lignée oyo biso na chaîne oyo totambola kana yango. Merci. Et loko mususu na ina loba batu ba déclarer belé ba komeli ngai ba bengi ngai ke papa lumière pona nini okondi ba mso ba sepela ki ndenge na zalaki na kilo ebele liboso ba mso ba sepeli pe ndenge na dimne voilà comme ezali bongo eza difficile ko sepelisa moto nyonso to bato nyonso. Merci mais na kiti pona na komaki ko peser ka moi un peu trop. Je crois so bozongi na ba vidéo na biso ya liboso boyo mona kikingo ezalaki ka moi ezoko kana na motu. Yango senga photo kitamuke esaka moi pe souffle. Merci ya mingi pona yango. Voilà. Si je na biso lelo ebengi biso eza o ezolobama déjà na ba réseaux sociaux nyonso par rapport ya ndeko na biso moyembi o ezali Mike Kalambai na ser na biso Zawadi. Alors na landi sinote ba interview na tele bandeko bipanga na talaka bandeko presque tout nyonso te me presque pona yeba ezotambola nini to bazo réfléchir nini na ba pasteur na bato na nzambe na landi sinote presque bato belé. Mais loko na komona bato na nzambe belé to bana na nzambe belé bazo accuse Zawadi. Bazolo bake Zawadi batindie pa ya satana. Ba misusu bazo finga, ba misusu bazo sepela te, ye muta yaki pena aza motinda mi ya diabulu pona ko kwesa Mike Kalambai. Men ngana. Alors eloko nini poussenga vraiment na ya kosola lelo. Na landi ba mame belé ba déclarer que Zawadi ya BBC mois de la femme, Zawadi a commission moi au salité ba telemeli Zawadi sérieusement. Mingana koloba na bino Zawadi a commission moi de la femme salité te pona yo pende ko na ngai nangam tozo sola na bino siko. Ebele pe bazada na ba programme ba ke sale kobo. Ebele pe bazada na ba programme ke ye akolobisaka mutu wana te. Ebe comme ba masumu na biso lisumu mnena mukeza na réflexion to yeso ko solo ngoso lisumu mnena mukeso ko ezalaka totala wana na Bible. Wana soko to wondo ko ba mesure nini ya lisumu mnena na mesure nini ya lisumu na point de vue nanga. Comme eza nyonso te ozo sala manase na moyo eza diable mutu alingi azo tindango. Nzambe pe akoki pe ko sala na lolenge na ye pona ko zongisa mwana na nzela. Comme Nzambe akoki ko utiliser Mike Kalambai na nzela oyo asali ekobo, comme pe akoki ko utiliser mama Zawadi pona ya ko tendre mama Mike Kalambai pona ko bimisa eloko mweza kwa mabombami. Pona makambo o isalami wana isala makana mo deja.
pende to solo na bino boye ezo sala mapeka so sikoyo ezande ke bato bazama to imangongi balingi koyoka te yango zo mona ba trouble oyo eza kobima pona makambo ya sika eza te banda déjà avant to bota mobe avant to ba église ezalaka déjà na ba église catholique to yiki ba masolo pe belé ezalaka nango déjà mais na ba passer pe de ba missioni ya ba sebezo ezalaka nango pe déjà mais problème ezali wana YouTube azalaka te Facebook pas azalaka te pe WhatsApp ezalaka te tout ezaki caché mais lelo moto to azomona alors ngai na kosenga na bandeko banso to pumwe na conclusion te to zela tango nzambe ye moko asalaki atambusa yango to partager ba idée na biso to memisa ba mayele na biso mais muta beta mamo acha point ezate to koloba te ke diabolo mutatindi zawadi to yibi pete so eza diabolo to yibi pete so eza nzambe po nzambe akoki sala pe abimisa moto na poasa akoki nde onga na kopesa conseil na biso nyonso na ngao na osolo na bino toyeba ko respecter bana na biso pe toyeba ko respecter bandeko na biso ba mama na biso na papa na biso pona makambo ezo salama eza pena esengo te na kobetela bien le solomo na si bino so boye bien mo passer kosa bimana mwasi ya mondimi na ye na mboka oyo ya mipaya. Alors, c'est le témoignage à moi si wana na ba audio l'air kaka passé kosa moni mwasa koti elo kali bosalo ba na ene pesa ba phone na yo nyonso abomba ki ba phone tout asali na ekobo na ndenge propre metelman nzamba sala kama kamuka na ndenge na ye abimisi yango siko beto yango ndeko na nga nzambe pe abimisa ka bato na poasa soko zo tambola malamu te akosala na ndenge na ye pona adresser o ezali zawadi to adresser Mike ezate ke tellement Mike Kalamba aza pasteur yene muto aza mo santo koleka zawadi pe ninga aza moyembe lobite aza mo santo koleka Mike Kalamba nde Satan akoki ko utiliser pe Mike Kalamba Satan akoki ko utiliser pe comme pe zawadi comme pe nzamba akoki ko utiliser Mike Kalamba comme pas akoki utiliser zawadi na sens que eloko zakile so salama na kobombama mais nzambe alobaki eloko no so akoki sani kobima na poasa c'est-à-dire nzambe akoki ko tambola na nzela ya zawadi comme pas akoki ko tambola na nzela Mike Kalamba eloko na bimi comme Mike Kalamba aza motei na kati ya église zawadi pe aza moyembe na kati ya église c'est-à-dire bango mibale na o esalami lelo balaksi te ke bazama modèle o esengeli kozala. Alors eloko nini ya malamu oyo ngai na sepeli ata na moni na miso te batangeli soko tangela balobi ke Mike Kalamba a reconnaître mabe na ye a reconnaître erreur na ye et ça déjà ça va. Alors par rapport Bible zo babso ke no fois zo mbano na ye alors fois pema na misala oyo azosala komi ya koteya akoteya te fois fidèle oyo ba yebi maloba na nzambe bakofanda pona kopemisa Mike Kalamba pe avant ya zonga na musala na ye fo ezala loko moza nzambe a convaincre bato bapemisa ki ye na bosolo pona bazongisa na musala. Alors na likambo ya zawadi pona oyo tangami ke libala na ye soki ke mobale na ye alingi kolimbisa aza na droit ya kolimbisa soki pe alingi kolimbisa te aza pe na droit alimbisa te ezape de na ndai koloba masumu bato ebele bakoma ko soigner lisumu bakoma ko préférer moto na moto aluka lisumu ngo abongisa ngo alati yango elambe koma propre mais nzambe soko alobaki akobimisa yo akobimisa yo yango nazopesa bino exemple ya pasteur moko azaka pe na poto awa pasteur na tie na kombo ya pasteur Kosa pasteur Kosa abima na mwasa mondimi na ye mwasa mondimi yango abimi na mwasa mondimi bayo basali rendez-vous bakutana na kati ya chambre d'hôtel
Alors le mwasi ya mundimi na koti parce que kosa selon ye obe na calcul de G adanze habite na récupérer tous les fonds azwi ba fonds ezaki na mwasa mundimi na god atie asuite yango off koma kangi yango asali ne ekobona mwasi ya mundimi na ye propre selo ye ekorevise te mais soki nango esaki erevesaki baodie bimi epanzani comme epepa ya mai kalamba eza les mêmes choses comme ekoki kozala pe les mêmes choses ke ya ye ekwei sikoyo na pula mabe acrée mpe pule mosusu ya kolongola batelefone mais voice ebimi mais asalaki yango na ndenge mosusu c'est-à-dire ke lisumu oyo bango bazosala komona yango kaka lisumu na yo moto tongi na yo moto yibi na yo moto bomi na yo moto sali soki ndenge nini kombo nango lisumu lisumu na lisumu eza na mbando na yango bango mpe baza na mbando na bango mais problème sikoyo toloba ke corps de Christ ezwi problème non nzoto ya Kristo eza peta nzoto ya Kristo eza kitoko mpe kozwaka pota te mpo so ezwa pota eza deja état nango totika komélange basentiment na biso tosangisa yango na bible nzoto eza na bolembo nango o mike kalambai asali comme oyo esali na kati ya zawadi eza nzoto mais sikoyo bango mibale bazwa badiscipline sérieux dire ngai na kosenga vraiment na mike kalambai na message oyo touta ekotala kaka na internet ke olobi ke osengi bapardon omikitisi sino te nzambe mpe asunga yo ebele yesu alobaki ke nga mpe nakateli etumbu te kende mekosala lisusu kobandela lisusu yango te ngai mpe nakose oyo nakopesoka na paro wana mpo na nga mpe naza motu naza na makila na mai nakobanda kocubacuba yoka bambeli te yo lelo okwei le mosusu na ekobo le mosusu nga nakokwea na kimoyibi le mosusu nga nakokwea na kofinga le mosusu nga nakokwea na kotonga c'est-à-dire toza bato ngai ndeko na yo nakombela mer kambulu nga na supporte yo pardon wana soko eza solo nga na ndimi na ngai yango soki otipa na motema na yo nzambe na lola asoutenir zawadi yo mpe na tomoni mpasi osengi pardon te me nakoloba na yo kaka ete zawadi nga nakobenga mpe na mama ata osali buzoba erreur ebengami buzoba me ozaka mwasi ozaka mama nakosenga na mpe mbala nsima korepete lisusu te mpona eza kitoko te mpona eza fierté mpona yo mpona bana na yo moko mpe na baoyo nyonso bazolanda biso bandeko nyonso ya basi bosala lokola mama zawadi asali te asali buzoba na ye ata ya kosenga kaka pardon aye koexplike biso ebandeli premier deuxième troisième quatrième ti na soka filme mama zawadi kuna yango neti bozoba obimi bolole alors nakosenga na boyo batikali bongo te osali lisumu tubela me na lolenge mama zawadi asali eza kitoko te eza malamu te nzambe na lola asunga biso alors nga nali naloba na biso boye totikali na 2 semaines le 2 ya mois prochain à partir le 2 ya mois prochain tobanda kotiaka tokotia des enseignements ekolandana na 2 semaines mpona le 2 ya mois prochain tokotia premier enseignement bolanda yango na bokebi bozwa bapapie na biki bolanda soko mituna ezali tokotuna mituna na motei oyo obe na professeur obe na enseignant oyo obe na sage oyo akopesa biso alors tokosala yango na 2 reprises comme semaine ya liboso ya lede tokotia volume 1 nsima semaine wana mosu ekolanda totie volume 2 nsima na 3e semaine na yango nde tokoya sikoyo na mituna na biso mpo toya koyeba kotuna moto na nzambe oyo akopesa biso baenseignement nga na kosenga na biso oyo nyonso alandaka biso na réflexion émission na so réflexion soki olingi opesa conseil na zawadi sala video na yo tinda na konte na biso soki olingi opesa conseil na mai kalambai sala video na yo tindela biso
nzambe na lola abatela bino wana tokutani susu na sima.